Merci Balandi aussi du Congo, merci na Moïse Ngombi, merci na Kabou l'homme puissant. Merci Nabino Onyos pour ça qu'on a biso du début jusqu'à la fin. Topé Sibino, merci Pambate ça sous ce ngwa kokuta Nabino parce que boyeba qui après activité tout ça là qui santé ninga qui met tout ça la musala oh parce que les musala oh to linga osala ngo pona ko informer bino et puis ko sensibiliser ba kongomani banso bisika bazali pona koyeba situation sécurité ya mboka na biso koyeba nini eza koleka na kati ya mboka Congo yango wana na espace oyo boye mama aussi du Congo apesa bilenge pona koya ko sensibiliser ko éveiller conscience bilenge oyo boye bazala na kati ya distraction ba congolais oyo bazala na kati ya bolema. Une fois de plus, tout PC et merci. Les autres qui sont là, makambo belé, mais tout ça makambo, c'est très important parce que bien sûr, une situation sécuritaire et un beau cannabis. Et puis en dehors, il y a une incertitude déjà pour demeurer toujours dans le congolais, soit élection, que ça les mapona batu au bazako kanisa keno élection de et que ça les en 2023. Et puis makambo au bino baso boyebi yango, makambo ya coup d'état au bazako le baké Félix Barata qui est le sous na coup d'état, on ne sait pas si c'est le vrai ou bien c'est le faux coup d'état. Yangonde wana zaba pour essentiel oyo boto koloba na kati émission oyo boy tolo ya mboka Congo mais kobanda na kati ya vif sujet ya émission na biso to kolobela parce que na mikolo ezali ko ya bomona ki ba président ya Sadek ba yaki awa et puis dans les jours à venir bomona Chilombo wa voyage lokola ya lula pepo alula bitambola tambola baza kozela na Tanzanie pour que ne ko signer ba corps ou que ne ko signer jusqu'à preuve du contraire to yebina nté parce que on se pose des questions. Félix Yambi ba président ya Sadek awa boy basali mikolo belé je crois les 17 les 18 les 19 ba monsieur bazongaki ba monsieur batikaki qu'est-ce qui avait empêché que non ba corps au Félix azo que ne ko signer na Tanzanie ba signer ngo awa boy ya wana bozo mona place biso tozo mona que non Félix de fait que asa ko accumuler ba fonction azo ba eloko o bazo salate to mona ki yango na 2019 Félix azaki vice président ya Union africaine. Félix atikala ko sala loko moko te bomona ki azui présidence ya Union africaine ba sénégalais d'ailleurs ba finga biso to mona azui CAC et loko moko za ko tambola et puis ba biloko na tout ba responsabilité na tango baso pesa eza juste pour na ko embrouiller peuple congolais ezo profiter na nani ezo profiter na ba communauté nyonso wana lelo o ba komi président Sadek ba to wana tango baso sepela parce que ba moni que no Félix o ka Congo za mboka mo boy bazana ba dirigeant moko bayibi makambute biso to profiter to yibaka ba minéraux to salaka o to lingi ndelelo o boza komona makambo za koleka na kati ya mboka na biso et puis plus grave si makambo o bon nous devons faire très attention même à l'époque Joseph Mobutu to tikala komona te ke Mobutu azaki ko assumer ba responsabilité et belé au moment où Sozaï à l'époque ezalaki na insécurité na moba 1 moba 2 bando bituma tango mala osalema Mobutu était focalisé pona ko sisa bitumba pona ko unifier mboka. Aujourd'hui bozo mona ke Félix c'est un président oyo boye azo l'exatango na inyo soka na ba distraction azo l'exatango na na komela masanga champagne ngena ni Jamal Kabunda lobaki ça coule douce pour Félix et l'autre c'est la priorité en wana. Mais dans nyonso wana totali nous avons compris que c'est le pays qui est en danger. Nous devons faire quelque chose. Si mama kamwana nyonso tango bato wana bazoya ba Sadaki koso ba pays wana bozo mona bango Union africaine au CAC au nini boy bazana mission pour baby que non bazana marionnette moko ba China Congo wana pour ba manipuler kaya à tout moment. Ba congolais to la mukambo ke sa ko kene mabe lelo awa boye bolandi yango François Beya ba libéré François Beya ba batuni na Jeune Afrique alobi non j'ai servi Mobutu pendant plusieurs années j'ai servi Kabila le père Kabila le fils Kabila Tshisekedi cet esprit mais c'est impossible pour na kabande ko na ngai bena trainde ko na ngai donc moi je ne peux pas organiser un coup d'état contre Chilombo. Donc aujourd'hui, ce doit comprendre, pour François Beya, il ne peut pas trahir son frère parce que Bazana Baon Makila Moko. On est selon justification ou bien pour des interviews au François Beya qui na Jeune Afrique. Et puis nous sommes à François Beya, Babimisi un avion et pas à président Sassou, na ministre de toujours François Beya, Azana Mikilia France, Biska Oyoboy, à cause de traitement. Nambongo ya ba contribuable congolais au moment où
na est bato baso continuer kokufa bambongo bozo bimisa to mona ki muto yi bambongo a procès un jour akendaka na poto ba loger koso gouvernement congolais le obo François Baye pe abimi lobi petit to koma ba fait du mois awa boy boko ka pe o Jean-Marc Kabouno lui ne sale pas bel ko sale pas yepe wana ba ko bimisa ba okena ko faire soigner mais au lieu ko soigner bandeko ko soigner bitumba oza na est là Félix ne voit pas ça et aujourd'hui to landi yango général moko na kombo ya Baseleba alobite coup d'état oyo boye bozo luka ko préparer contre Chilombo ngai na ko permettre yango te parce que to boyi eloko o esalemaki na era musée et se répéter les sous na tango ya Chilombo wa Kanambe nyoso o bozo mona ba pièce o ya ba coup d'état ko so bazo sa la biso. Est-ce que le peuple congolais vraiment a besoin de Tshisekedi? Est-ce que le peuple congolais a besoin de ça Félix et Tshilombo beaucoup d'état? Problème na biso zali ya kosa soulèvement populaire pour na ko benga na Félix. Parce que tibino bozo luka kosala que non Félix bazingi ba sala coup d'état to kolinga te ndenge semaka na musée parce que boyebi que Félix na musée bazo ki pouvoir na bango presque na bandenge moko. Musée ke na ko zo ba Rwandais po ba kote na bokonzi. Tshilombo ke kosala ba koro yena ba Rwandais po azwa bokonzi wana oza na ngweza ko tepa tepa. Donc tant makambo biso tozo mona ngolo ko la distraction. Bozo mona ngoko eza ba buzoba. Oh, il y a des choses qui se préparent lobi tokola la bona lobakango plusieurs fois. Ah, que non tokola lobi to la muki. Batuchi. Ba ko récupérer situation na maboko. Yango zo senga pona ko sauver mboka na biso zo senga ko benga na Félix na ba Rwanda wana nyoso bakene. Parce que muto za ko protéger batu wana tisuko na mboka na biso eza Tshilombo na bandeko na ye ba Jean-Pierre Bemba na ba Moïse Katumbi et les autres là qui sont autour de lui. Parce que likambu oyo boy musée ba bomaka e pa ba Rwandais pour la première fois ezaka ba tchaka e poison. Ba tchela e poison muto asovaka musée ezaka papa mo boy na azaka na Bukavu na kosa ba recherche je crois na koyela bino kombo na dans les jours à venir. Et puis na kati ya service wana il y avait excuse un proche ya musée tango yoka makambo wana azwa avion mbala moko akenda ko se réfugier na Katanga Grand Katanga à l'époque le o bakabola yango. Et puis deuxième tour ta ba ko musée na kati ya présidence musée ba kufa libanda tendenge bato non musée akufa libanda ko so non musée ba bomai na ndaku na ye à l'époque Katumba Mwake azalaka gouverneur ya Grand Katanga tango Katumba Mwake ayoki eloko wana à l'époque les politiques Kanambe Kabila bakazembere azaka soda bazwa mutuka babimi na Zambie bazwi jet privé bakei bisika oyo boye bazwa ke bembe ya musée opo bakene ko bakeno akende kuna pona ko tia ba après. Alors babiloko wana tout bozo mona ke komi ko sa siko frustration na ka ya Tshilombo. Tango biso to solo bakeno l'ennemi du Congo c'est Félix et muto za ko héberger batu wana bino bozo mona ngolo ko la maseki parce que aujourd'hui oyo boye général oyo boy so ki kombo na ye général Baseleba quand il dit que non akolinga te Félix akufa c'est quelque chose ils ont se préparer na mboka na biso parce que na minute procédure justice wana nini jugement za ko sa na minute na nini na nini na ndolo bozo mona place dimension moko so ken yango bozo mona biso ta ke ba résister ba bundeli mboka to senga il faut to ça la force pour na kotia Félix Mupandi soki Félix na ba Rwanda ba okena kosila na ba kana kosila na makambo na bango nde ba bandaki parce que biso to linga te ke le lobby to yoka sango moko boye pour que notre koma ba tuti na ba utu na ba Rwanda ba Burundi les Ougandais les autres là ba koma kokonza biso parce que makambo obo to zo zongo lelo à la légèreté dans les jours à venir bo na mbo opesa biso peut-être raison parce que ton amana koloba awa boye lelo Kabila babi komo na pe batangi yango Kabila bike ya bundaki pona Congo pona ko unifier Congo mais aujourd'hui Kabila pona ko voyager il se sent en danger na kati ya mboka na lelo obo Kabila se sent en danger koloba keno aza na kati ya prison enfermé donc nyonso bino bozo mona oyo tango tozolo bakeno tant que Kabila kotambola kana Congo yo toujours dans insécurité Kabila za na minduki Kabila za na batu na ye Kabila beaucoup d'argent batu ya Kabila bazana bambongo na bango batu wana baza capable ya kosala rébellion kozongisa lisusu bitumba ndenge zaki na mboka na biso yango zo senga sikoyo boye na leader oyo boye
aza un esprit quoi biso ba Bruno Mbenga o akotelemisa peuple o akozala na capacité akoloba likambu peuple telemi et puis to sa action mamoko article 64 à le peuple to telema mais botala makamwana ba leader politique ba to peuple aussi ba mutema ba solo beloko wana te aujourd'hui là bozomona bango baza na schéma ya élection mais kota la bo élection ezali te ba Rwanda baza na schéma na bango mususu na ba américain parce que ba moni que Félix aza na invitation mususu. Aujourd'hui, bande konanga to sa responsable lobby parce que tout ça ko éveiller conscience ba kongomani to la muka. Kabila za na batuna de part et d'autre. Et puis question na zomi tu na minduki o Kabila banda ko la kisabiso à l'époque ya minduki wane ke na wapi. Il faut question na bo se poser na ba question. Pourquoi kaka na tango o général o ba sele baza ko ba kelo ba ba sala Félix coup d'état. Banda kala wana to soki ba ki no Félix ba so sala coup d'état pourquoi n'avait pas dénoncé ça? Le pays est en danger, bande konangai. Présence ya batsoda wana bakoti na mbuka na biso, il y a quelque chose qui se prépare. Parce que bazo me makabino Union africaine, oni ni boy, quelque chose de grave se prépare. Na lobaki yango présence ya secrétaire d'état américain na mbuka na biso, batu wana bayaka pamba te, batu wana bayaka na mission, bayaka na enveloppe ko tika message. Si mana bango il faut ba yoka eko, to se rappeler à l'époque. Histoire de côté ya biso te. Yango boso mona tozo bano bande koto bana ko se préparer déjà maman na ngai maman Osea ba maman Ngombe ba maman na ngai Fatouma ba maman Jolie bino nyonso to banda ko sala moi eloko na biso pour que tango tozo bima na balabala tango tozo telemisa ba jeune pour na ko mettre ko kata mondelo oyo batu ba comprendre que non makambu oyo tozo kita ko se préparer pour na révolution populaire parce que ce que to sala attention te lobi ndenge na zolo ba awa vous allez me donner raison et puis ko sala trop tard. Et puis, dans la ligne de Komoko, à sa proche à Félix Tshisekedi, Boyebi payé, Maître Joël Kitenge, je crois c'est un vieux pour moi. Dans la ligne qui est dans l'émission, mon Zoloba. Qu'est-ce que Félix Babomiye, dans le contexte de Moussa Koufaki? Bango Bakolinga, et on a se répéter, n'est se répéter qui pas à musée. Ce qui va meki, et cause la guerre ethnique, et Batou Bakoufa rebelle. Bon se rappeler na makambo na banda ko yebisa bino à l'époque na émission passée batu oyo bobozo mona bango bandeko bo bakasaya na bakatangia baza de bikolo obo photo ta yango avec beaucoup de prudence c'est pour la bango bazo mona mabe onyo so Félix asali na mboka et pas na bango zolo ba bango elo côté et pas na bango so simbi Félix vous touchez directement guerre ethnique bon vérifier mission wana boyo kama kama maître Kitenge lobby que ce qui va meki na Félix, il y aura des morts. Donc pour la bande qu'on a biso à IDPS, pour la bande qu'on a biso ce qu'on a vu baboli bisanga bande qu'on a biso à Kasai, bazo mona que non kolongo la Félix et bisika zali wana, ils a créé déjà guerre ethnique na kati ya mboka. Et puis boye basiko sur guerre ethnique na mboka, il y aura génocide na mboka. Donc bande qu'on a biso bazo préparer génocide pour na créer insécurité pour que Félix atika na pouvoir seko na seko. Donc ma belle Félix azosa na Congo nenga zumbo kapesi yango na ba Ugandais nenga zumbo kapesi yango na Burundais nenga zumbo kapesi yango na banini pona bango bazomona ngo comme si que non Félix azosa musa malamu si réellement diplomatie à Félix ezaki makasi alingaka si sabitumba est sécurité mais pourquoi makambo les akosila te biso toza na besoin ya komona Congo ya ba Kongomani biso toza peuple. Pourquoi Félix a commis banga banga? Parce qu'il y a que non, bisika que naïko cha liboko na yena ba Rwandais, bisika que naïko signé ba accord na yena ba Ougandais, à côté ça qui loboko tellement moulai, alors moi ya kobimisa loboko na ezate, yango soki bozo se rappeler, na pesa ka exemple que non, Félix a côté a mis côté na kati ya Molek. Alors muto kobimisa peuple na muto kobimisa chilombo na kati ya Molek wana za peuple congolais. Molek eza instrument moko boye. Oh biso ba villageois tout ça là quand on a mboka ça lokola sous forme ya edzanga jibesière oh bacha quand on a kati ya mai soko mbisi ya koti wana moyen mbisi abima et comme ka difficile donc pour na ko sauver mbisi ou pour na ko kuta mbisi wana il faut yo moko muto chaki loko wana oya ofungula po mbisi abima donc c'est le même cas oh chilombo ça nango Félix se sentant en danger maintenant là ndebo monde ba komi ko créer épisode oh no coup d'état oh nini bo ndelelo oh bobo monde ba ndeko na ye il y a eu deux pèses ba koloba nini soki ba meki ko simba chilombo il y aura mort et ko sala guerre ethnique donc pour la bande qu'on a biso tinde bazawana
bazo préparer guerre ethnique na mboka. Et puis il y a ça mutu alibosote. Kabuya lobaka yango à l'époque. Kabuya oya mama oseate. Ke mutu akomeka na pouvoir à Chilombo. Toko kabola minduki. Peuple congolais, nous devons nous préparer à conséquence parce que batu oyoboy mais intention na bango eza intention mabe. Donc pour la bande qu'on a biso ya UDPS, ambition na bango ezali bazwa Congo ba pesa ngo na ba Rwandais, bazwa Congo ba pesa ngo na bato balingi. Donc ce qui biso to aussi la kokufa, on s'en fout, mais pouvoir à Félix etigara kozala seko na seko. Et puis bazwa le bango ça vergogne. Encore en quelques complicités. Na bande ko baza pembe na wana en l'occurrence ba Jean-Pierre Bemba, ba Moïse Katumbi et les autres là. Na côté ya Kabila, on ne sait pas qu'est-ce que Batouana va se préparer. Est-ce que makamou mettre joueur qui tenga lobby. A lobby ngo pona ba congolais banso ou bien lobby ngo pona ba katangé. On se pose des questions, point d'interrogation, c'est l'avenir et qu'on peut sa biso raison. Parce que tant doit ko dénoncer ah boy Félix à côté si mboka ne café là. Situation est très alarmante. Mboka so kene mabe ba fatiga na 10e mairie yonani na mopopa. Kuna bango bazo bina bazo sepela sans pour autant comme on a danger mboka eso tambola. Et aujourd'hui là, bon moni ba américain ba yei. Oh non, il faut élection à la respecter. Donc bango pe bazo tia Chilombo pression pour respecter ba intérêt na bango et comme menacé. Pourquoi? Parce que bilengo bazo tele na ba Monisco. Ba toi na ba moni comme c'est ça danger pour na bango. D'où il faut que ça de toutes les façons ko bengana Chilombo ou soit Chilombo revoir politique nae pour à continuer ko garder et bonga nae. Ya mwana bozo mona lelo oyo boy makamona zolo ba oyo boy take Bruno Mbenga mobundeli ya mboka. Il y a fort probabilité lisusu to soit deuxième la muka na Genève. Donc to soit deuxième Genève bis. Na kati ya Genève bis wana. Deuxième la muka, deuxième Genève bis. To komona la présence ya docteur Denis Mukwege. To komona la présence ya Lisusu Moïse Katumbi. To komona la présence ya Adolphe Mosito. To komona la présence ya mutu oyo boyani kombo na yesu nani tokomona la présence ya président Martin Fayulu et puis mutu moko komona eza ko circuler wana na kati ya deuxième lamuka oyo boye batu wana ya Union européenne balingi lisusu babenga batu wana po bakena ko sala désignation commune pour que non va misa candidat à l'élection. Mais moi je me pose réellement des questions. Comment est-ce que nous les Congolais on réfléchit à un moment donné? Bitumba ko doit liboso na to gagner na onongote. Bolingi subo kena ko sala deuxième lamuka na Genève. Pourquoi qu'on a causé sous peuple on a pas amadoué bango ba embrouiller biso non biso de ko ça malisu na mutambo wana te. Et puis na kati ya deuxième Genève on a boto bazo sala choix na nani candidat comme nani et ça docteur Denis Mukwege. Non, moi je pense que ceux qui docteur Denis Mukwege, ceux qui président Martin Fayulu, ceux qui mona mboka Adolphe Mosito na ba mission na bazana besoin ko sauver mboka oyo boye et que bazana ba mauvaise intention to ben pour travailler pour ba impérialiste ou pour ba rwandais. Ba pesa mot d'ordre ba tele misa peuple na soulèvement populaire parce que mboka so kene mabe le ko la lobby to moni ndenge ba barricade banzela pour que non Mukwege abimate et on se pose des questions. Mukwege joue pour qui et pour quelle finalité? Mukwege il est protégé par les Américains, tout le monde le sait. Monisco mutu saka garde docteur Denis Mukwege. Ba conférence union sur docteur Denis Mukwege azosala. Est-ce que azosala ngo réellement na cadre de sensibilisation pour na côté mais ça peuple pour na soulèvement populaire? Point d'interrogation. On n'a pas besoin ya koloba ono to que tout ça est sous la muka to bimisa candidat commun oyo bakoya pour na combattre Félix. Le problème pour na combattre Félix c'est ça au le soulèvement populaire. Oyo ko sala que non na Félix na ba leader wana nyoso ba bomaki mboka population yemo quoi à prendre la responsabilité et puis bakozwa destin na eloko biso to lingi yango wana. Alors peuple congolais moi je suis contre pour parler nyonso eko sala que non ba la biso lisusu deuxième candidat ya la muka bis ou bien volume ici deuxième la muka ndenge zaki na Genève bota la dimension moko zokende. Les enjeux comme ça rien ne certifie que batu oyo bazana besoin ba changer makambo. Le docteur Denis Mukwege bien que ça makambo na pour réparer ba maman mais yango lobité que non lokola ba américain va porter aya cause la candidat oyo boy ya ba américain parce que tant ko komana est-ce qu'il va travailler pour les Congolais? S'il va travailler pour les Congolais tant pis tant mieux. Mais ce que ça que carte il y a occidentaux là vous allez nous voir si vos chemins ndenge tozo telemela makambo oyo bonde pe tozo sensibiliser peuple to telema parce que bon moni
présence ya ba militaire ya mboka wana ya est na lobaka yango ke no batu wana baza na mission ya kokomisa sa mboka na biso wana basangisa ngo et comme état de l'est qui va me contredire aujourd'hui. François Béa est où? François Béa mutu abimisi na jet privé ndenge ezaka na ère cardinal Mosengo eza président Sassou Nguesso. Nous devons nous réveiller parce que ba propos maître Joël a tenu que ceux qui va meki ko simba Félix il y aura guerre et terre ethnique et bah il faut bangisa biso et puis congolais na congolais biso il faut réfléchir. Mboka zo kene mabe donc pour na batu wana bazo préparer déjà dans les jours à venir to kota biso na biso moko ba congolais to ko bomana bangala bakuboma ba swahili bakuboma baluba baluba bakuboma ba Congo. C'est ça eloko peut-être déjà na agenda ya batu wana ou beza eloko o beza qui déjà préparé na ba niveau ya ba puissance parce que tant biso to ko bomana entre biso na biso batu wana ba profiter pour na ko kabola biso. C'est ça la mission ya ko kabola mboka na biso parce que en politique tout ce qui se dit c'est que ce qui t'a préparé avant que l'Oban et bima. Parce que makambo maître Joël qui tenga lobby oh moi je ne pense pas que et bimika dans les vides bongo. Donc quelque chose se prépare ou bien ce qui le que non guerre ethnique n'enga lobby et ça l'emi na Congo. Donc Félix a reçu mission nae parce que seule manière où Félix a bima pour na ko kabola Congo dans la balkanisation et ça na guerre ethnique mais nous on ne veut plus de ça. Biso tous on a besoin congolais nous surtout vendre na bomoko pour que tout se débarrasser na ye et puis tout se débarrasser na Rwandais. Pour bon na que non mboka na carte infiltration Félix maintenant 4 ans au pouvoir il n'a jamais fait les réformes na carte armée à part batu kaka o kabila kuta bango ti lelo oyo ba généraux wana baza na carte armée soki botali na carte ya la police Félix atika ko sala remaniement na carte ya la police té Félix il a trouvé général Sylvano Kasongo. Il a trouvé les Amouli, il a trouvé ces gens-là. Kaka bato kabila tika ki bango, baba étranger wana. Pourquoi? Parce que ayebi limite ya moulay ya pouvoir nae. Na lobaka ngo a l'autre fois que ba pesa Chulombo kombo ya ba généraux rwandais. Batu oyo bazo sala insécurité est ya mboka na biso. Batu wana tilelo oyo batikala jamais kozala raplancer. Vous croyez que Batona Tinde Bazovana calme. Vous voyez Kabila Tinga azo sala ba investissement na ewana azo investir. Si Kabila ba ki akokimaka un jour na mboka o, Kabila ko tonga na Congo tenga zo tonga. Parce qu'il sait que non tôt ou tard il va revenir au pouvoir. C'est un type il faut biso to banga. Yango bozomo na sikoto na besoin que no ba leader wana botika kimi balé à la muka. Bo constituer force na bino pona côté mais na makambu oyo. Aujourd'hui ceux qui toquent na guerre ethnique ça va profiter à qui? Et qu'on profite de la prédentaire na biso. Yango na zo bengisa bino bande ko nanga ba résistant, ba congolais, to réfléchir makambu oyo bo ndenge tozo mona mboka ndenge zo kende. Ba bengi akene na Tanzanie. Ako signer nini kuna on ne sait pas. Ou ba ke kuna ko finga yesu moto mosusu. Ba ko réunion so Félix azo signer so profiter na mboka na nini? Conscience ya mutu na mutu fait travail. Toza na besoin to mona Congo mobimba. Toza na besoin to mona ba congolais ba sepera pe na richesse ya bomengo na bango. Bato na tango bazoya ba yebi quelque chose o bazoya na mboka na biso. Biso to bana ikoloba awa. To kena ko coopérer na ba riche. Bana ko mona biso ka ba maboma. Na moni ba ko kanga photo moko boye, o no ministre de la défense a quelle coopération. Bino bozo mona vraiment que no ko coopérer na un état contre un état eza ko la ndenge bozo sala wana na mopopana olongwe mopopoke na kabeya kamwanga. Non, et ça makambo ya mboka. Tout ça pour Félix, azo zongo na ba voiture, na légèreté, sans pour autant mesurer les causes lointaines et les causes qui sont proches de nous. Bango bazo trouver mon normal que no batwana baya. Batwana tango bakoya. Bon se rappeler, tango Jean-Pierre Bemba yakana basoda ya MLC. Ba Uganda ba soutenaka Jean-Pierre Bemba. Tango Mbitumbe Silaki ya 1+4 wana. Est-ce que ba Uganda na bazonga na mboka na bango, ba mesu ba kota na kati ya gouvernement, brassage seulement tile l'autre yango bosomo na place infiltration zali. Tango azara surube royaki na batuna ya RCD Goma na ba Lambert Mende na ba Alexis Tambwe Mwamba. Est-ce que ba soda étranger na bazonga na mboka na bango, bosomo na dimension moko zali. Alors soki tozaki na batu o bazana besoin ko mona na microscope moko étatique. Et ça va biloko o boy, ko telemisa peuple congolais, ko identifier ko ba nani asa nani et puis nani azo sala nini pona mboka o boy. Mais moi,
je me réserve et puis naza ko bengisa congolais nyonso toza na besoin ya guerre ethnique na mboko na biso te et loko biso toza na besoin za soulèvement populaire ko se débarrasser na bato autour bakende parce que guerre oh maître nani kitenga lobi guerre ethnique ceux qui va toucher na mutu na bango mukwatombolo na bango Tshisekedi wakanambe wa Rwandais bitumbe kubuma ekubima mboka alors biso ba congolais ceux qui to tomber na piège wana bomona batu wana okoyoka Kabila ko s'autoproclamer président na Katanga Bemba Ken Équateur Kasai batikeli Fayulu na mozito ba potana et puis koto kuna na Maniema caméra zui nani caméra était oh bomuto ya Bukangalonzo matata pona zui kuna na Nord Kivu baati ya bimi président na côté ya caméra c'est ça la mission eza bongo total la dimension celui qui no batu wana mi balé ndena lobaka yango que no si réellement la muke zaki na objectif ya résistance ndenge bazaki liboso na force na bango aujourd'hui situation toujours kende nango o chaotique o botunga to vivre en côté alors moi je tiens toujours à interpeller beaucoup na bosolo là ezata que to bengi sabino baladere wana ya la muka beaucoup na bosolo là pas bon affaiblir l'élite non beaucoup de force pour que peuple congolais tinde boso mona ba déclaration non ba attentation ya ko ma Félix wana za makambu na bango ce qui va au moment ce qui peut pas là ça ne nous concerne pas mais biso là que ça concerne biso mboka za en danger bato wana baza awa bona ba Congo baza awa boye pa ya sasu za ko loger bango na ba maluku les Rwandais sont là tant Gilles Mouniera lobaki makambo wana pourquoi besoin qui même pas tant que boka no vérifier alors moi je tiens ya ko ça la interpellation ya mutu na mutu parce que makambu o beza très dangereux pour mboka na biso bato ko ba François Beya bazana ba secret mboka o ba yebi et puis na lo bakango que non tant que Kabila kozaka en liberté boye bango que non congolais ozana danger ils ont un article 5 article 63 64 pour na kozwa Félix na bato na wana to ba bande na bango wana ale kocha bango libanda yango ozo mona tozo continuer to sensibiliser congolais to bima na kati ya distraction congolais to longwa na kati ya molangwa congolais to bima na kati ya kindumba tozwa conscience parce que mboka na biso zo kene mabe yango wana bozo mona tozo continuer toujours ko bengisa to s'organiser parce que lobby e la biso brisqueté na bi bande ko boza na Europe boza na Canada bino bozo vivre moi vie na bino moi bien par rapport na biso to sali ah mais boye ba pe que non bisika bino bokena botika ba famille ah boy aujourd'hui ceux qui est bardé ce sont vos frères congolais ba to ba kokufa yango tozo bengisa pour le moment toza na organisation na biso parce que tant tozo pesa goya sika pona komona RDC asika ezo senga organisation planification et puis toza na ba moyen oyeboy et ko permettre biso poto yeba ko réussir bitumba oyeboy ya balkanisation bitumba oyebo bazoluka ko imposer biso guerre ethnique na kati ya mboka na biso parce que biso toyebi que non muto za ko bloquer Congo les compétents numéro 1 à Congo les compétents les traîtres Judas Ndoki sorcier à Congo c'est Tshisekedi na Kabila oyo bandima ko sala ba corps na bango ya bondoki ya mwana bomona ki même mukolo Félix saka prestation serment na e pona ko belela mardi pona ko zwa mboka kotika yango na boko ya ba marabu ya bandoki oyo boy ba ki ko pesa ye bokonzi mukolo wana ya lelonga na suki awa boy tozo continuer ko sensibiliser je crois faire du mois ce qui est to so na ba mama aussi na bande ko Lumumba on prépare les actions pour na ko telemela déjà pas question na makambo ya force ya EAC pas question na MONUSCO et puis ko senga Félix ay ba ko démissionner avant mabe ekuma na boko na biso numéro ezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokoki kobenga biso bokoki kokomela biso ba proposition ba idée na bino ba stratégie na bino pour que non toyeba koresi bitumba oyo boye toza nango mpona kosauve mboka na biso ya lelo na soki awa boye nde nayebisa bino toujours liboka pepi esila asola mokolo moko te soki nzambe alingi tokutani na bino na mikolo ezali koya matondo.